Ça musique wana eza ndenge président badio benga président. Wana ya na vie normale. Ada président ya batu o ya président na bango. Ah bon merci de Piambo. Yanga na président. Takopenga ye président eza batu basalaka na ye. Batu wana bana bakomona mo bana. Ah batu esala na bango. Batu wana fi mo boye ya defa baluka mwasi mbali boye. Batu wana aye la yo ngabe. Que vous ngana camarade. Que vous le vite. Yo ngana camarade. Ngana camarade. Ngala camarade ayela ngai solo na ye bino mo boza bata presse boyebi bina fila yemba ye na banzembo maestro na ngai le maître na ngai olongola nga mota mawa komisa nga mota sanga yemba ye so viki na Congo to na rythme na biso mo to zaka nango ah moni mise so awuti na orchestre na yo akomi na ba succès moko boye ne sika o dépasser yo leader car yo muto banda ba guerre na ye olinga te o sepela te o bana obundisa na biso ezaki na génération ya bina filé ndaleki bina filé na banzembo azate ndaleki bina filé na ba concert azate moto ali ya mbonga musique oloka bina filé na génération na bango azate. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Très amis de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de le suivre de partout, fidèles aimables téléspectateurs de Congo Winner Télévision. Bienvenue dans notre émission Tolobela, présentée par moi, votre humble serviteur, Meleki de la presse congolaise. Là, je dis un grand merci à tous les diasporas qui nous suivent partout dans le monde à travers votre canal préféré, Congo Winner Télévision. Je dis aussi un grand merci à mon sponsor numéro 1, l'homme s'appelle le promoteur Papa Lydia Kanoua, le patron du collège de Saint-Paul School, le père biologique de Bornedi Diakam. Je dis un grand merci à Madame Sarah Kabunji, la co-patron, moi c'est le Kingola Namundi de London City. Merci pour tout, merci pour les soutiens, merci aussi pour un très bel espace Congo Winner Télévision. Là, je dis aussi un grand merci à ma sœur chérie, la tata de mes enfants, Sylvie Massivi depuis London. Tata Moussabon aussi de Pessi Bambo Tebele, Maunga là depuis Angleterre. Voilà notre cher abonné. Aujourd'hui sur notre plateau, je suis pas seul, je suis avec le général Khalifa, le porte-parole de M. Hugues Bin Nafile, les ados. Bisoye to pesi bino bambo tebele partout où ils sont bino vous allez côté la biso là. Je dis un grand merci à mon vieux Tropenza ou depuis quelque part. Alors le général Khalifa, bonjour et bienvenue dans notre émission. Ouais, bonjour Meliki de la presse puis bonjour na ba biteur na biso mo parce que vous avez les adorateurs mais comment va biteur. Vous avez les ados. Les adorateurs. Donc merci. Bambote na babiter na biso baza partout de la monde, Angola, na Brazza, partout Mikili, Poto, France, Belgique, partout balinga vraiment bien affilé parce qu'il y a ça pour nous servir bino ici qui a qualité. Donc bambote na bino sika bozali donc vraiment na bi ke bozo télécharger vraiment chanson na bino 5 na ba autour de Masiko vraiment na ba plateforme tu à téléchargement il bien affilé officiel. Donc merci vraiment beaucoup. Boni ba sango ya mouvement ça va? Ouais, mouvement est vraiment carré. Les boss en studio. Bimsa album Victoire aux bimakala mingi te. Il y a combien de titres? Il y a 6 titres. Il y a joué déjà. Aux bimsa déjà album Victoire et ça déjà la plateforme tout était seulement bon c'est là non parce que au moins une chanson de on a 5 là-bas et la chanson est tirée. Il a tiré na album Victoire. C'est ça le rôle éclaireur et autant la terrain comme ça na juin Bambi bango moro Victoire donc 5 na ban et côté terrain sur Teresa Mabe tozongisi sur Teresa Mabe to kota kaka sur Teresa bena kaka bato baza na terrain na bande ba pusani to vanda po okuta bato ba vai na bande place of vanda ya mais ce ko to ya bena so ga bena ngeba otikila biso na place to vanda pusana muke to vanda wa to vanda. Alors 5 na ban évolution ça va ole mukendi moi na suka ba mukendi to pesi ba mbote belé. Alors 5 na ban évolution ça va. Ouais, évolution vraiment tranquille. Les eaux qui est bien, vraiment ba challenge partout, les eaux bêta. Place tout dans tambour na baba, place tout na mon abena non 5 na ban, les eaux évolué qui toko. Na moni déjà Victoire et album na biso ndenge oya. Et ça a déjà carré passé claireur au déjà tout tindi. Les eaux se comportaient très bien dans le marché et puis album Victoire tant oya vraiment bato bazala na ba sepa na makasi. Album Victoire, pourquoi combo ya Victoire? Bon, Victoire eza kolonga moni lelo mutu tu na vie na ye face à Victoire parce que ngane na tambola boso na bike na ke rendez-vous mo boy pour Victoire eza la kati na nga pona longa so na Victoire te na défaite na longa te pona na Victoire atandi to beta ba match le équipe nationale ya biso ko beta match lelo faut to souhaiter équipe nationale c'est victoire donc Victoire eza signe moko boy ya signe moko boy ya malamu ya signe moko boy ya ko gagner quoi na biso to na Victoire wana
pour y a dans mois de juin donc on a dit que tout va se faire là-bas carré. Kotala ba album où il y a Bino Babiter na Victoire Alilo tout le ba tout ça bien affilé na place yé azoko soit 40e position dans la musique congolaise pour l'instant. Bon neti Kotala wana ka se comparer entre biso na biso Oui on est biso na biso Victoire déjà non ebimité bon Victoire ebimité et obima na juin oui bino ndenge évoluer était na terrain faut to comparer on a album o to betaki dans na sima il faut Victoire ebima mais oyoka banzembo quand même po biso na toujours avance yo kongo mais yo za na boîte yo ki de banzembo ngo bon non ki banzembo ngana ta muta boîte et senga siko population publique et o kango pe ndenga pe na yo ka yango parce que ngana tininga ndi na yo yango banzembo to za carré bakamuto eza très bien siko esenga pe population écoute na bango bayoka ngo vraiment nde ba pesa ngo place nango pone tinga na mutu ya boîte na lobaka eza le premier bonga na album na biso na ko lobeza le comme le deuxième le troisième ka le premier très bien alors aux juger bien affilé comment puisque bien affilé à Mikolele qui a premier album na le lot ya Victoire tout à fait Victoire de sur les terrains puisque dans des 5 là-bas bien affilé au Azalaki azo futa ba musicien atina réseaux sociaux bien affilé Azalaki asombi mutuka atina réseaux sociaux bien affilé Azalaki asombi ndako alakisi biso na réseaux sociaux. Alors le lobby na filé wana pour moi on a différence à ça là sur bloc wana te yo ce que tu que général Khalifa au GG comment qui a comprendre makambu ou comment bon eza ko comprendre makamute au moni ko futa na réseaux sociaux bon ezalaki sens que moni ba mise belé bazaka na orchestre lelo tanga ko lunga na orchestre wana ko loba ba n'importe quoi nga udukuna na kemba na sala boy so abiloko alota ngo za loka ba preuve mo bo tango yo le ngana te volo ibongo ba leso preuve ke ah osala boy o ba pesa te loko te bana no ba liata na mbonga musique o te loka ba preuve mo vike ba mise o ya ba jaloux o ba na loko te o ba futaka ba mise te bamona siko loka mambi na fila sala wana bamona loka sala mabe ndio mona célèbre ngo keto bute ma passe ke non ah c'est que c'est ngape biso peto laksane de futaka ba mise na biso ke bango ba futaka ba mise donc moni bina fili te ga parent la responsable donc monique de makamane bon ezalaka nango nesi na décembre oyo uti koleka ya année passée tozwaki ba biloko ba loso ba mbongo ya kofete nango totaka pe na réseaux sociaux totaka et je na bino pe de bino mo bato asala mama bonga futa bino na non je na biso te ba famille na biso ba bika tosala ka misala po mona ke fruit ya musala tosala ka yango wana ti ba mona benaka ngana ko ke na famille na isi bongo ke ah mais biso kuna to kemba to zelo te mais biso ke ah mais na mona présent na bino tsaki bino zimbongo ti lo wanga na ndeni ila fuya musala to salaka ila benaka so to gagner ngo salaka bien pour passer dans combien de orchestres pour le lot au intégrer les ados auditeurs ouais on a passé par ya Johnny Pacha ex ministère fait rigole Johnny Pacha biso ba to fungola orchestre wana to fungola orchestre wana vu que leader akina na yemi ki la abandonné orchestre donc passé par Johnny Pacha to bundi fort pour l'orchestre wana et puis na olunga wana na passé par Jordan Koussa mabele akolo ancien quartier latin na passé par Sarah Lula la DS de Mutuachi la States mais on a ngam na linga refa apesi ba moto et puis lelo naza pa ya Nostradamus Drangeta Marteau Piqueur de la musique africaine ba miese basé de l'orchestre zebele pourquoi je fais monsieur Ibn Affilé bon on a ponaki Ibn Affilé parce que moni makila nanga déjà et toutaki na Ibn Affilé parce que Ibn Affilé à la mission oh déjà soko yo ka banzemo na ye o ka gaspika batu ne ba réalité à vie Ibn Affilé yemba banzemo oyo soko vandi lelo oyo ka bena ke non eloko Ibn Affilé yembe pesinga bena courage Ibn Affilé yemba ba responsable ti mona bena ke non responsable soko vandi otali ngo bimaka na tongo o luka mbongo pour sa famille na yo oyo kina nzemo wana responsable wana vraiment est touché au fort o mona bena ke ah muto Ibn Affilé yemba ayima ba bayi lokato ayima ba redi ya misi bina fila amotei ateya kabatu donc moni ke na préférer na travailler na ngana bina file pe na mutema na ya bola ya malamu azalaka na ngazaka dia pa Sarah Lula so na problème na benga bina fila kabela ngambongo so na problème na kutena bina file za kutena ngatika ngate atama difa vefa pesa ngai vraiment mutema malamu na ya azalaka nango ena linde musoko kutana ya peso 2000 francs bina file pe ngo kutana ya kabilo pe la mo boya bien ça lui fait bien na palo tali beneke ah leader a ramté en malan fona travailler là apport à Bina Affilé na musique congolaise des années par rapport à Bina Affilé ayena ki binafilisme na musique c'est quoi le binafilisme ki binafilisme ezake non moi lelo batebele balobaka non Bina Affilé lelaka na banzembo
alela banze mono to alela sokolela wana eza style kolela eza lokwa mboka na biso yango nde kibina Félix so oyi pena bakolela omona meneke moto aolela parce que biso to ritango pa Marie Mesambo so na musique congolaise kolela ezalaki te bina film ke na port wana te na ndenge pena ya bina file pena lelaka pena na musique congolaise vraiment nakoloba neti ezalaki nango mais ndenge ya lelo te parce que biso tona kibina Félix mais na biso moko moso mutu moko abeta concert na ngam ande to vandi na yo oyi concert so moni pena ke aki na jambo ko aye maneti bina file aki lokwa bina file mo ba mawa moko boye omona pena ke non eza pena donc style o pena ke mutu so avanda comprendre que style o mutu abeta oza style bina file ndeza pena ke aussi la maison mère aussi la quartier la terre o ba chacho o quartier la terre o BCBG o bina file aussi la bina file to ya pena na identité moko boye o lelo so mutu avanda tali ke o bina file wawa alors lelo relation ya bina file na Fabricas Maestro Guinness première génération que j'ai salé passant ils a comment akoma guide oui guide ya génération na génération na yango na bana parce que Fabrice énergie aza moto président Fabrice non président te ala président na ngata nga ali mbonga Fabrice te aza président na yo te non ala président na ngata yo ozala na ba camarade hein ozala na ba camarade camarade ya normal ba camarade ya ndio ya musala ba camarade mo tanga na bango ya pale wala na bango ata moko komboni na nana ba masala nga ba Christian Mukulu Moshino isili wana Christian Mukulu Moshino Christian Mukulu Moshino to peso mbote papa Christian Moshino so kutene na nzelo obengena camarade nanga papa ya Christian Moshino camarade na parce que papa na bango papa biso papa ya ba Christian Moshino ara père na biso parce que yo obengi Fabricas parce que toi tu penses pas que Fabricas a bien porte-parole mon lokola yo au père futa ba porte-parole na ye wana neti ba porte-parole nga na yeba nga ba bon pas mal azabi na ba musicien o ya futa parce que côté musu ba être responsable mutu ba futa ba to wande ikibina fila futa na mona te na papa ya batu na mona te musicien mo uti kuna lobiki ba futa ga ye non nazongo na exemple o eza normal pour comprendre nga obi papa ya Christian Mukulu camarade na yo aza papa na vrai ou faux ouais père na ngai sikoyo boss ya batu okoki kozala bosi na yo ngana kobenga ye président so ngana zwaka salaire pa na ye seke pe papa ba Christian kobenga ye papa te po abota yo te te wana okena sasa mususu wana okena sasa musique te mona sasa musique et bongo sasa moni wana ya sasa musique sasa musique wana eza ndenge président ba dio benga président wana ya na vie normale ada président ya batu o ya président na bango bon merci de piambo si je comprends bien président fallait aza président na yo te président Robino Mundi aza président na yo te président Weranson aza président na yo président batu na ye donc obenga pe fali wana président Fali Poupa le voilà le jeune il est là pour Fali Poupa les jeunes Mobutu les jeunes président wa yo kadi président wana fali to bana afuta ba du vrai faux bon qui président neti ya Fabrice Enejo lo baneti na sens yo reconnaître que aza président afutaka ba so muta ko benga ye na président na yo afuta pe oyo muta ko benga ye président eza bato basala na ye bato wana bana bakomona mo bana bato esala na bango bato wana fi moko boye ya defa baluka mwasi mbali boye bato wana ayela yo alinga boye ngana camarade tu évoluer vite yo ngana camarade ayela ngai évoluer alors bien bisa biso relation za comment nana na président Fabricas bon au début déjà relation ezalaki bien omoni bina file déjà ere azalaki na Villa Nova solo na ye bino mo boza bata presse boyebi bina file yemba ye na banzembo maestro na ngai le maître na ngai olongola nga motama wakomisa nga mote sanga yemba ye so vu qu'il y a na Congo to na rythme na biso mo to zaka nango omoni mise so awuti na orchestre na yo akomi na ba succès moko boye nesiki ya dépasser yo leader ka yo muto banda ba guerre na ye olinga te osepela te obana obundisa ye yango biso siko to sibir makambo wana place to utaki to komi na ba level mo ya koleka place to utaki wana nde bango bazo bundisa biso relation za sou bien te na koloba bena ndenga normal relation ya sou bien te relation ya bien te na bango que Fabricas mda bundisa rabine azo combattre biso par rapport à lignité bina filé aleka ye
ndenge bina fila leki bongo ya mona ngoma be alika fo bundisa biso tozonga sima oke biso pe to be lide die to ko leka e kaka bina file à l'équipe Fabregas na contexte nini bina fila le Fabregas donc na musique déjà na oyemba à l'équipe Fabregas na oyemba ale Fabregas na oyemba ale Fabregas na oyemba sota ilelo ba misa bina so na botangela ngata ba misia o ya kese wana ba ata na mituka ta 4 otanga te so pas bina file omona ba biki rouge bana bakar ba bena finiko bana bakar ba merveille likopa bana bakar ba file nde solo bana bakar ba chef yani kumu bana bakar omona ke sote ba misa bina file te ba misia ya équipe wala kuna omona ke baza ndenge moto okuta na bango to yeba bina file za omele musicien ah ba misia ba ebele bango so baza bakar bango nyonso te la majorité équipe oyebi ke na Villa Nova na Lat Musique ba misia bi bazwa bakar lokwa ba bina file on va c'est d'accord pour Mado que je salue passer mon ami et frère on va Thierry Mugler on va Charlie Materazi aussi lui qui va s'arrêter dans la car Light Music on lo ba RB na filaza to ba RB na filaza na Villa Nova na Light Music Light Music eza RB na filaza bazalaki bien sûr c'est faut lo ba Villa Nova Villa Nova mise balaki na ba car oyebi esinani bina filazaaki na Light Music na Villa Nova allez na Light Music et puis ba yo ya na Villa Nova parce que na Light Music na Villa Nova aki na car vrai ou faux parce qu'on a bien to comparer bina fila na Fabregas ta bina fila za na ndenge na Fabregas tike na ndenge na to bandi bango comparer bango wana to comparer te ga herba bina file bazalaka et monsieur si so ne to ko lo bana silelo ga na bien to ko lo bana silelo non mais moi la question mais ça facile pour comprendre mais on manga bon to lo bana tiboy Fabregas za na succès herba bina file bazalaki non là on bina file bazalaki na succès te non na ke na mamba succès na biboui bina file azwa camion na orchestre Fabregas vaut faux azwa camion pour na musala na ya salaki si je comprends bien ba biki rouge peut misala bon bazo sango zo parce qu'on a dit que ba biki rouge boulot na bango bazo sala zo pesa bango ba bien zo pesa bango ba car so ba mise o zo pesa bango ya on a dit ba mise o batikali lelo e pa ya Fabregas wana on se retrouve te comment yo ben dimena ya bina file dim zo pesa bango ba car mais ba boulot na bango na bien ko bana bango na loba na ba biki rouge so bozwa ba mituka eza pona boulot na bango so ba mise wana ko ba sala pe ba boulot o ba biki rouge ba sala ko ba maintenir pe ba biloko wana ah voilà merci on a fait ce message en tout cas ba musicien ya Fabregas maestro même ba petit nga tu koza na village bo bosser parce que a na ville on a na village c'est là na bien message ba misa Villa Nova bo bosser bozwa ka na biso wana là bozo bakar ndenge babiki rouge bazana ngo bosser de ba bosser grâce ya bina fedi mais grâce na bango moko ba bosser makasi bon ouais ba bosser merci de comprendre alors Thierry Mugler à sa grand frère il y a bina fili a témoigné Thierry Mugler na babula mwebele ndenge a témoigné Ibraton Royal que je salue aussi à passant mais à un moment donné que moi genre par rapport il y a vérité quoi abimisi na nzimbu ukuma bon on est Thierry Mugler baza le rôle là moi c'est beaucoup là na quartier so boza parfois 10 camarades et lui ko le bateke 10 camarades wana bonga bino tout ne moko ya bonyo ata na famille toi bonga ne mote on est bazala côté bazala wana l'autre mona ya bina fili en étoile au dia ata mutu moko ta tikala kuna koma ta na chefi na ye na batu to ba uta kuna ndakoma na chefi na ye kwa mata awa sate nani Thierry Mugler soko sala ba makamu na yo parce que ba prometaki yo poto ya Zenith c'était pareil parce que na bi orchestre wana esala 15 ans et voyager te ba mema bino poto bo no beta concert ba bakima ta plus de 20 personnes to bo voyager te so ba kosa bino ba lokola bana mike ba zo ba tina ro finga Ibraton finga bina file sala boy to ke Zenith de Paris okosi foyer bara ko se respecter oza mkolo a tolunga kota na ba détail ebele te bina file a camarade na ote bina file da patron lelo o afutaka batu vi oyo menaka na vi ya bina file ne mote attention ba suyo ba ata na super lemba yo telema bina file telemia na sita ta ke mutu moko wala ndoke Thierry Mugler na yebi te batu wala da bina file parce que bina file ba yebi batikela bino album na Villa Nova oyemba tata ko le bina file beta bino na album nzembo sala succès le beta concert na showbiz concert Fabregas beta $100 na showbiz batu tu bayaka ba no zelaka nzembo bina file parce que bina file déjà Fabregas ye moko ayebisa bino ya mwende boza leader ya bina file bosala nzembo ya jour férié nzembo Gina jour férié Fabregas da zala yo na verse bina file na verse alexisa bino natala ozana sima na clip wana kwa exemple bino benaka na sima na ngeza ye na bino ne bo bongo faut rien ba respecter bina file
parce que bina filé aza mutu o azo guider bino okuna baloba na bango pamba l'autre mona ba guerre ndera so bandi ba guerre na bona ba la team wata de basala ba guerre na bango bayaka ye o biso kuto bimisa ba bina filé so mutu bino ofinga so ba guerre na bino yinde bino botsa komuni kwani botsa koma bana na bino wana bona bana bo bimisa ba beka makala mai ba pelisa ngo ba boka ba pétrole ma mebele pelaka te makala mai ya pelaka te so bina filé da mutu o lelo so bona problème bo lukie lokola défendre bino faut keba na koma bina filé na yo chéri migrant na bino ba villageois faut keba bena makasi bina filé camarade ya mutu te bina filé da veya ya leader na bino bozalaka ni kuna mageto ba beta orchestre moko ma da grand frère na ye ndenge ye leader na bino wana a respectaka bina filé ndenge bino ba chéri migrant bo se respecter parce que chéri migrant o lenga na kitoko te o lenga na basi bien te o lenga na bilamba te o lenga na loko te ngana soda bina filé o lenga na loko te so yo koma na niveau bina filé ndé faites attention messieurs guerre ngwe bandiwa hein rankini ngwe utiwa so ayemba banzemo na ye ayemaka teke ibato bina filé bauta babilo mo boy wana no soko uta bina filé yo muto olakisa bina filé te ka uta yo fusela bina filé mo ka se reconnaître que non ngai boyebo yo yebso yo expliquer biso que bina filé uta yeba que bina filé kana ba khalifa papa oya ka tena ba loyenge ko bina filé la patron a boss bina filé so uta place wana ye mo ka olobaka uta place wana bino nde bauta kuna bina filé za muto na mona vi na ye ata azokemba na vi aliaka minu boyeba te ka okemba so bino basoki banzala esali bino po bokende koluka lokola boswane barelation bozongisa lokola bamorali moko boye po bose retrouve so biso toya bongo te bino filé ata okemba amobali asoda me bino badefa na bino wana bosala mamu na bino botsala koma bina filé te bino tu bato ya village wana bato ya vipa toa na ville bino bana village toza na ville awa bino bata village na mutu na bino bo calculer neni bo bima na ville biso da to bima na ville so bo bino bimi ville biso pe to ke Europe to wana bino ka distance to parce que bino bana ville to na ville to wana distance ya musika il faut ba respecter bina filé to so villageois moko ou bien mutu moko ba respecter bina filé te to oyela bino ngana oyela bino ngabe na oyela bino na engagé bino Général Khalifa. Wawa. Ozoluka Thierry Mugler a respecté bina filé par rapport à. Non, moni lelo bina filé a aidé effort. Bina filé a aidé Thierry Mugler. Wawa. Asala album na ye. Je souviens aussi basala fit. Bina filé na oyema na album na ye o Thierry Mugler a osala ko pa bina filé. Ah mwana mai ngana osala album sanga po. Ah wana ve na ngai. Aya TV na ye po to yema. Bina filé a mema Thierry Mugler na Angola. Tubeta concert na Angola na Tatiko afutela billet. Logement ya place à kovanda makamto amema ya Angola abimisa ya wana mwa kutapwa so baidaka mutu ndenge nini ata yo mo baidaka mutu ndenge nini est-ce que Thierry Mugler ko mabina filé na Angola na contrat nini obena ba ko benga ye ba bengi Thierry Mugler contrat ya ko beta conseil ba benga na contrat nini yo mabina filé na Angola mabina filé asala bongo pona ko aider mais yazaka tout le temps soka ke kota kendaka wana foya nani ya utawa nani keba na banze mono wana fo keba na ngoa kutanga bina filamu ninga no te yo longo mona bina filé yo la tande mona bina filé yo boga faites attention messieurs c'est maman wawa Femi carré bena oti koloba tout à l'heure que Fabrice Maestro a respecté bina filé makasi tu es sûr de ça? Ouais, Fabrice faut respecter bina filé moi lelo so ba bina filé bazalaka te so ba ipoto bazalaka te lelo pe Fabrice so ba sedaka po banani ba chinies bazalaka te lelo Fabrice Maestro ngazala o azala lelo te parce que ya robeta drum te robeta CT te robeta guitare te roboaka te rosala cœur te ba bilo rebele et senga ya port ya batu wana po bazala po ye pe azala o azala lelo ya ko mo so azo remixer batu feza te ngana sala batu feza pe parce que non batu wana peso bazalaka te mais nga pe nga na sala o nga na za lelo te pourquoi ba ya ko reconnaître wana te yanga pe na Villa Nova pe na soki ba bina filé ba materazi ba kusi bazalaka te mais lelo nga pe Fabrice na za te parce que to bango to bazate batike sala makamtu basala ay mo kalinga pas sala te nga sala te faut moi reconnaissance za la côté on parce que Fabrice na petit frère ya bina filé ba uti côté moko ba uti ba matete petit frère na ye mais on reconnaître ex-président ya bina filé petit frère ya bina filé na âge avant âge za petit frère na ye petit frère na ye dans musique za ex-président na ye très bien na ndenge ya bongo il faut azala moi reconnaissance na bato basaile musala bato tango luka kopa mai
mutamemela okopa mai omela faut za reconnaissant na bango tant komela mongo faut reconnaître ah muto un non souffrir apesanga mai na mela vraiment il faut za faut pas tout le temps ezalaka que non faut ga batu ba reconnaître yo parce que biso le ça de pas to yemba na banzembo to lakisa mokili que maestro na ngai yo longola nga motama comme ça nga mutesengo to ça la reconnaissance wana batu to ba yebi yango ya retour pe faut za la rappeler que non nga personne ça boy faut boy mais il reconnaissance na retour exacte parce que biso to ça la ma mutu carré bina fila mutu mo be vendre na problème na batu te batu na yetu ba uta na bango na Villa Nova batu na ba mise tout congolais vraiment bina fila na problème concert ya Portugal et suka comment bon au Fosse do Opéra yo concert wana ezalaki c'était prévu fallait tomber na Portugal donc ezalaki producteur na biso Fabé c'est na Portugal na ba organisateur pour faux concert so ezali peut-être faut que louer salle au salle c'est événement na vu que tant ils ont loué salle wana au salle c'est événement na contrat na producteur na batu ya salle wana vraiment kindaki bien te za kutu na biso te nous zelaka producteur benga biso que non OK makambu carré bido bokolunga jour tel boye bo sali concert donc vu que ba yoka na bien te de ba nilai concert wana mais à bientôt là pour que ça soit concert na Portugal to beta na Portugal to beta na ba pays belé na Europe banina comme par rapport à nini au solo parce que on habite producteur na biso na bata salle yoka na kiti yoka na itende senga ke ba ni de concert yoka na itende senga ba date suivant exacte bon date to lancer na noté vu que moni leo na Congo to lancer date moko boyo photo pour ba date ezali mais vu que CG faut passer biso ordre to lancer date moko boyo to beta jeu hôtel en Europe tant mamango esimba te kaka yo mto tout dans la question olobaki date o ebeta mitene nini c'est que photo bomba so c'est la peine jouer comme bina confirmer pena que non confirmer signature maman tout caché pesami le toye to zongi que non date tel to beta sikatel bata spécial lelo misère comme il kamba génération lelo misère comme il kamba pire vieux pire petit bien filaza pire petit anani bon bina file la musique congolaise pour baza ba pena bina file scope bien na ende po za la reconnaissant tout na batu tout basala génération liboso na bina file za bon terme na fali poupa bina file za bon terme na Ferregola héritier Watanabe bina file bon terme na Robino Mundibu we rason kutu da ba yema ko felo midepe bazo yemba déjà ba na studio Calamita album ezo bini nzembo zo bima déjà bina file na ba papa chéri jibe pena ba yemba ba manda shadow ba tout vraiment tous les musiciens vraiment bina file na ba na relation bien donc vraiment là côté wana ana problème abo pemme non ça da musique tante le boss pour te former ba tu vas plein de photos ba te que c'est produit na miti alors le bitière dozo bien noté parce qu'on habite on a ba date pour photo beta déjà na photo beta na photo ah bon dévoiler yango na nuité mais to ya kozonga pona ko dévoiler donc surtout comme ka après ces petite information que non Khalifa date tel to beta sikatel non benga au milieu de après on photo beta émission mo on na loba na ye la dévoiler ba date wana bo kina mouvement OK c'est mobile donc il y a des personnes na poto au moins ba petit fan na biso ba bekam ba sala wana ke non ba bengi bango concours ya bato ba lamba bien na ba restaurant parce que ba luka bato ba lamba bien na ba restaurant azuma pas de ici na mo ba mi bango ba sala test ya kolamba akipe kuna ba sala pe test wana amoni ke ba bina ba pe kolamba te simité ba ye kozongo so biso to kini makamu ya musique mama musique senga nini to bodi mama musique fo mo na guitariste omoni muta sente omoni muta mbunda omoni dume omoni ba chanteur omoni ba animateur on a ce beau projet type et que non pour comme les robots amoni leader amoni comédien mon musicien amoni na mutu mo pembe na le ba trois personnes ça trois personnes na musique ya Congo betani nana oyemba nana beta dum nana beta sente nana beta kitabo oyemba ni so biso to doki omona benaka ibina fela ki na orchestre différence ezali donc prochaine production de Rozongo na Mikila Poto avec le Biter donc sur album Victor Ebimi na mois de juin et puis to Rozongo pour na repesa bino ba date o pena photo li fait ba concert donc à part wana déjà bina fila za invité ya Robino Mundibu déjà le 7 juin alors ça bongo na Maribel de gymnase donc Robino Mundibu ba reposer wana na sengi vraiment na ba tout ba na poto ba Biter tout ba congolais tout so na biso ke doa ba fanatique ya ba orchestre et comme le rôle ba décadent tous les congolais o azata bobi ke ndeko na bino congolais aso beta place wana vraiment boya ko soutenir ye Robino Mundibu ata congolais vraiment bo sala wana bo somba ba billets
bozala wana ebele parce que osepelisa bino papa chic akobetela bino bakamikaze batia nanu boye ezali banzembo ebele ezali ba 4 lettres babiloko ebele ezali vraiment bokosepela bosomba babillet le 7 juin papa chic Robino Mundibu akonekisa place wana na ndenge ya kosala budget donc Maribel eza vraiment tombé quoi. Voilà, alors si titre na victoire vous appelez ba featuring na kati wana bon wana eza lokola secret o dévoiler wana nte bozalaka album so ebimi boyebaka nini tosali soki featuring ezala soki banzembo ezala boyebanga wana donc to dévoiler vraiment secret te mais boyebango so album ebimi likambo ya génération bina fili eza na génération bon génération bina fili ezali omoni lelo fali mpo bana faire egola basala génération moko boye génération wana ezwaka 20 ans on a 20 ans génération wana parce que si lina nte na kati ya génération ya fali mpo bana faire toza série par série wana bato babima na ta na bango omona itamo boye Fabregas abimaki tamo boye Richie Watana babimaki tamo boye Robino Mundi babimaki tamo boye Pato pe na bimaki tamo boye Bina Fila bimaki tamo boye bato babimaki ebele so na série oyo Bina Fila bimaki na bamisa bimaka na bango na série wana Bina Fila za siko leader na bango nyonso bamisa na Bina Fila bimaka na bango ya orchestre nyonso orchestre différents orchestres à Congo différents orchestres so bamisa babima série moko na Bina Fila wana le Bina Fila za leader na bango bon mission ndesi banani o koyeba bino bo bata presse ne bo yeba te osunga biso o menzela mona Bina Fila non bino bo bata presse ngala ko tanga kombo ya mission mfe parfois mission mo baza panda na palani na succès te tango tanga kombo na boye omoni maman surtout ki batu na ba lave ba sala ba mission da lo ko sekusi bango bino bo bata presse boye bi non Bina Fila série Bina Fila bimaka na mutu tel batu tel pe bazalaka bino de boye ba dans la génération batu nyonso mayende guide na bango numéro 1 na bango maître na bango so bena ba bima fo ba pesa ka merci beaucoup maman bebele ba ba yem ta beta nzete pas la génération dans des Fabregas bakaye pas ali guide ya première génération na ye Bina Fila guide première génération maman ya Fabrice za maman na ya comédie musicale nenga sala Omoni Fabrice asala comédie musicale na ye o remplacer ba vena biso badanga omoni lelo tonga to perdre eloko mo bozalaki motu yo za recherche na biso à l'époque là tonata la ba vena biso badanga babulanga ndo bazo sala ba comédie musicale parce que lelo to saka nango lisusu te miseo asali ke to zongisa comédie musicale eza Fabregas moi mo soka to bina sauter avec chija ko beta shit sa ko ikuna ba fanatique mais bien zongi moko mona bina loko pululu moko mina non asala bina comédie directement à c'est sabatu directement beta musique donc comédie musicale wala vraiment to senga ko merci fort maestro Fabregas ndenge soki yo zalaka te mais lelo comédie musicale pe zalaka te donc merci vraiment ndenge ozongisela biso comédie musicale ye ndenge asala comédie musicale na ye parce que maestro a guide ya ba musicien na azala na bango ba musicien na ye babla na musaka aza guide ya babla na musaka aza guide ya ba Thierry Mugler aza guide ya ba Gens Kadima aza guide ya ba Materazzi aza guide ya ba acoustique aza guide ya batwana ya guide ya batwana ya Materazzi sino ba acoustique bozo sur problème hey na bika kiki ya zaleli bato bandima guide na yo na tangela oyo ba Thierry Mugler bon Bina Fila andima Bina Fila pe ne mission mo reconnaître que Fabregas aza guide ya génération na ye par rapport à bima pe liboso ba masa na ye Bina Fila tikala jamais osala émission alobaka Fabregas aza guide ya génération eza mama obima te omoto lobi neti guide ya Fabregas aza guide ya génération natangelo ba mission oyo kutu basali ba orchestre Fabregas kutu azalaka te ozoma azalaka te ndeti nani est-ce que obi ke héritier Watana be na maison mère abeta na maison mère abana na lemba bazana na orchestre na lemba abeta concert wa babeta album wa abeta concert te comment ça fait de reconnaître yo aux ADN orchestre puis ba musicien na yo te aux leader tout le monde place abeta concert te yo comme on a l'air à quitter mouvement de seul orchestre place ni de romona est-ce que obi ke Jordan Kuta asala orchestre na 2007 Jordan Kuta asala orchestre na 2007 ana Fabregas azalaki tana pe bafali na babimite on habite neti boto koloba neti ndeni ya Jordan Kuta guide suprême ya génération bafali bafere peut-être oyebi ke nani bamisie ebele bena babima na orchestre basala orchestre liboso yango so na bike
so boyambi il faut botuna ki guide na ezala na net bo guide na lo ba na bima liboso na bango ma liboso na bango za problème te so le biko ma liboso na bango so to fandi leo na yo tu no ge Fabrikas na héritier watana bena bima liboso te abima liboso bonge bazana orchestre batu ya bima ki osala album na ye ko sala mo orchestre na ye yango bima liboso na bango ki guide na ezala po na bongo ah oui ça po na bongo italien ça po na bongo italien sko bino ki guide na bino ezali ya ndenge ki na biso ezaka na génération ya bina filé ndaleki bina filé na banzembo azate ndaleki bina filé na ba concert azate moto ali ya mbonga musique oleka bina filé na génération na bango azate Gaz Fabulous c'est en génération hein Gaz Fabulous musique bina filé ça na musique Gaz Fabulous c'est musique Gaz Fabulous a tu parler sur génération bon Gaz Fabulous a rappeur tu parler sur ah ben la génération na ya ba rappeur oyo ba bima eza génération style la musique abetaka un rappeur abike non ngane na bona ba rappeur oyo to ba bima na génération na ngai do ana ndenge na ya rap so bina fela sala rumba sala ka générique ape na génération na ye Gaz Fabulous na kotsa bango lokola bana ba MP bazana bato basala ka ba presque ba style mo na bango ba innocent bato mo ba côté na bango so biso to sala ka rumba sala rumba bina fila zana bato basala ka rumba basala na générique bino bozana ba Patrick Bekam ye kutu mwana muke bébé soso ah oka calcul soso calcul mais papa na mwana basangani basali calcul bazwi zéro soni hein papa mena na mwana bapesi mwana des fois papa na mwana bena bofandi bosali calcul papa tie mayele na ye mwana tie mayele na ye mais bozwi zéro oh mama soni te bino mama sangana batwa mais c'est Patrick mama sangana batu o mwana ndenge miliki de pas ya soni est-ce que bino ko zapena ke bapesi devant la classe ok na ngomoni ke ah devant va passer papa sala nga devoir papa y passer le devoir ok na ngomba congé mais bozwi zéro na yo na papa bo mayele te bozwi zéro est-ce que normal to fanda bina utala bina mama bongo eza normal eza soni kotangaka ye te so baotanga bina filé kotangaka Patrick te la génération Villa Nova muto azwa ko sauver génération Villa Nova la musique bina filé ah wa bina filé bon besoin reconnaître bande o musuki pourquoi du moins ni Jirin Sakosi kabimisi déjà non na Villa Nova mudaleki bina filé ça te ah Villa Nova mudaleki bina filé te Jirin Sakosi ko tanga beta concert wa abeta wa bano yeba abeta wa bina filé da abeta na Afrique d'ici la kenda ba musicien bina filé abeta na Uganda na ba musicien bina filé abeta na Angola na ba musicien abeta na Angola na ba Angola ko to beta 11 concerts na Angola bina filé abeta par dim sans ko bato tanga na Villa Nova tanga ba place ba beta o mula bena ga do ba l'équipe bina filé na ba nzembo pe ya succès bazaka nango tanga neti nani tu vois les mambo na bilongo na tanga mona ke mutasate so tsa bango ba misete alors aleki batutu ouais batutu ba bima na Villa Nova pena pour le moment ndenge bena ya ko manquer batuté na ndenge bena ko loba normal bina fila leki tous les musiciens au ba bima na Villa Nova so tangi bina ba musiciens tangi na ba réalisation na ba makambo mona ke bina filé à supérieur na ba mais toi la peine pour ça un jour ce mot et kufi to koza pe festival ya bina filé na papa na ye Fabrikas maestro nde toujours kana na jour férié ya ba imana jour férié ngalo zala ka to kisengwana jour férié monsieur na abitumba bina fila bunda resenga batu ba kotela ete moni lelo bina fila da artiste oyo alakisa déjà qualité oyo azwaka ndambo kuna yango azolakisa ngo sur le terrain c'est que non faut pas côté pas na batu so balunga na Villa Nova premier nzembo papa ya yemi na esimbi te deuxième nzembo papa ya yemi na esimbi te troisième nzembo papa ya yemi na esimbi te so bina file banda ayemana na maeso te sala ka succès toujours yemba bina ke na maeso comment hein mona ke sa maka mususu parce que ba mission oyo ba welelaka ba yemba ka moni maeso na vandi bongo na mutema na bina ke ngape na ndina vandi bo esebi na file o bina ke so na tanga bato ba ko pesa nga valeur eza bina file tanga bato wana so bato wana ba diembela ka so beta concert tala na carrière ya Fabrikas concert à cher à beta na ville ya beta $100 na showbiz ba bina filo bazala wana biso pe sortir album oui bien biso pe na carrière na biso beta be concert à $100 na showbiz pour ba mettre tadi ba ya autorité retier watanabe concert à showbiz wana dans la carrière ya Fabrikas ana concert à malunga ya $100
Bisope, tu as un concert à 100 $. C'est que tu as un numéro. Là, c'est un petit peu. Vous avez par rapport à un concert à 100 $, 100 $. Ah, il y a 200 dates. À des mots, il vient filer à rapport à par rapport à ça, on compare. Sur le télé, il y a 150 dates. Quand on reconnaît bien filer, nous pas les gars qui nous fabriquent. Dans le bien, sur tes concerts à favoriser à 150 $, exact. Mais comme c'est bien pour la peine à respecter maestro, il faut il y a de respecter biso de respecter les. Laissez moi venir calife aboya. So on doit respecter patron na ngate. On doit respecter président na ngate. Ngape na ko respecter yo te. Bina fena na bon faut respecter, pour biso peut respecter. Ouais, ba tona on les rana ba TV ko finga. Taka ba pesa bina filer ba kombe belé kuna. Ba pesa ba kombo berre di maître. Bapese ba kombo ba filemo, bapese ba kombo ba bide poto, ba bide passer ka bango. Parce que biso to yo so osenga to respecter batabongo. So batabongo to respecter bango ndeni. Oye otuti yo to na Congo, to kima mninga otuti yo. Otuti yo. Wawa. Bon, le lot qui balbom est bimi, général Khalifa Touré de la Souka, ou Kabano, qui balbom est bimi quand même, bande remisou ba lancer déjà ici. C'est fait marquer bolo qui bango, quelqu'un qui peut ça baisser présence ça dans le studio pour soigner des rêves. Bon, biso to zonga na studio te par rapport à notre bimi dans l'album te, cet album me fallait bima pe batu ba yo kangona nous, va comprendre auto pesi batu, va comprendre ba mélodie, ba kiara, ba nzembo to pesi bateau, comme ça ba yo kongo. Pour le moment, tout ça déjà dans studio, toujours à régiser to bonisa parce que na jouer déjà to pesa bateau, bateau va comprendre au bien fait la pesi bango. Ba monde ba rechercher ngo. Très bien, on est souka. Alors on est une opportunité dans le bâtisseur, pesi mouvement, pesi programme mouvement, parce que répéter ça, que c'est des explications. Ouais, merci beaucoup na bateau balandi l'émission. Donc bato bali kobenga biso pona ko corriger bakobenga pona ba félicitations bokobenga biso na numéro to kopesa bino. Donc notre amour c'est marteau piqueur de la musique africaine, tout ça toujours ko répéter na Matongé, tout ça bongo na Phoenix Stade, tout ça bongo chaque jeudi l'espace Chino Leader. Donc so komika na Matongé otunika Chino Leader, donc bato tout bazana Matongé Chino Leader. Nous avons chaque jeudi à partir de 17h. Donc, au mine, vous avez là, vous avez vraiment la petite, vous avez la sugo, vous avez le poste, vous avez le bilo, vous avez le bilo, vous avez donc, si vous avez le bilo, vous avez dans le bon victoire, vous avez le boss, vous avez le bilo. Et so bima kalabing était vraiment pour se faire la bango. Donc beaucoup continuer toujours à consommer chanson na bino dans 5 là-bas et ça tirer dans le bon victoire. Vraiment zemo là, et dans zemo so ko yango, et ça vraiment éducatif et dans zemo kitoko zo marcher bien pour consommer yango. Et puis donc na moi déjà beaucoup mon album na bino victoire et bima na ba plateforme de téléchargement vraiment pour se faire yango makasi. Donc vraiment babiter Khalifa na bino yeyo soda alinga bino makasi. Donc premier soda ya bino filé, donc na linga bino vraiment trop na pesi bambote na bureau na biso CGI 21 Louya Ticho Mweni Arnaud wa miro si bluetooth le nécessaire Shadak Sakala aussi bluetooth le nécessaire Shadak Sakala ya dopenza ou le maître supérieur le ngunza mon pilier na pesi bambote ya trop. Et puis na moni bongo Mama Yvette Mamoko na kati ya Londres na ebite calamité code de koya petit nanga Henri na kati ya Lubumbashi likasi tout à contrôler ngo na soda. Donc na pesi bambote ya trop mon vieux papi Mbila Pagi Kusa na kati ya Boston na pesi bambote ya trop ya Mama Sarah. Donc bambote vraiment ya trop quoi. Merci beaucoup. Vous répétez à peu ça. Toi na Matongé na avenue du Stade. Donc so komika na Matongé côté avenue du Stade otunika Chino Leader na au monde na Chino Leader ba duba so ta Chino Leader comme on a dit chaque jeudi à partir de 17h. Tout ça, on a demandé à 17h, on vient à 21h. Le soir, on a posé un avis sur à 15h ou 16h pour qu'on ait la place. Si on a dit à 17h, on a la place aux Alibanda, chose à dire. Chaque jeudi, le match, on a fait du stade, à partir de 17h, on a tiré le leader. On a le numéro de contact. Le numéro de contact, on a dit pour la Robin Labisso. Il a plus de 143, 81, 64, 10, 136. Donc, plus de 143. 81 64 10 137. Donc tu vas l'émission sur Obenga on a féliciter biso to yamba yo. Mais sur Obengi pour na kofinga to kofingo pe makasi. So Obengi bena pour na kofinga nga to kofingo makasi.
so ben pour opesa biso félicitations l'émission vous savez kitoko toko pesa op félicitations na yo merci. Voilà, merci. Voilà, merci notre cher abonné de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci à vous sur les arènes. Bonsoir pour cette émission. Pour le Rolanda, votre émission 100% tout le là présenté par moi, votre humble serviteur. De la presse congolaise merci mingi na bande nyonso bozili bakoya kotala biso na Allemagne, na France, na Belgique, na Angleterre, na Burkina Faso, na Rwanda, na Burundi, na Congo Brazzaville, na Angola, chez nous aussi na Congo Kinshasa topesi bino merci mingi ndenge botali biso, merci na bande nyonso bozali ko partager biso belema, merci na pe mutali biso mkola lelo to singi partager biso elema o yatana 10 personnes ya pamba wana ezalinde soutien munene o ozali pour soutenir biso na nzela siti au profera Congo Winner Télévision. Quant à moi je dis un grand merci à madame Sarah Kabunji la copate comme c'est le Congolais dans le monde de London. Un grand merci aussi à l'infinité Fégil Vasimba, Starianjili, Petit Mbote Belé na Carmi Luemba. Donc depuis Belgique, le centre de Kevin Luemba, Mbote Ebele, Bobby Flat Hotel, Carmi House, Boulevard Luemba, Winterset, Zana Mobimba, Paya Carmi Luemba, place de Toko Yarola. Merci Mingi, mais je dirais c'est Fundu, moi na mère, DJ Carlo, mise à place depuis ambassade. Joyeux anniversaire à mon frère, que du bonheur longue vie sur la terre, de la part des mérites de la presse Oyayo, DJ Carlo, mise à place depuis ambassade. Voilà notre cher abonné sur le BCP là qui n'a élément pour la lelo, qui a fait merci mingi na dit le monde ballon à la taille S à qui n'a la caméra qui n'a montage, n'a micro et mérite de la presse. Restez proches sur Congo Winner Télévision. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.